kasi kizengi yokangai na ejete ona ejete pas ngana ya dima oyo zali tata akopambola owanga na tina nini omoni ngana na ndenga ba ejete solo yo moto zali na bongo ya malamu yebisa oyo bongo na ekoma na genou ambi pasteur Ernest ozaki père spirituel ambi ozaki pena père spirituel ya Chikompulu na Jino la tango Chikompulu kati motema mutaki na téléphone na Chikompulu ki pasteur Ernest mais à passer aux aveux que Chikompulu azaki muto ba kisi tango Chikompulu kati motema pasteur mutazali na téléphone c'est faux. Mais parce que ben manozo pasteur mo. Non. À part madame. Non, on va ma pasteur zane de quoi Pululu. Ah, ça c'est une fausse information. Franck Stemai. Naza vraiment kanda makasi. S'il faut na lobango devant la télé. Non, ça pas si comment on ndeko na biso asa sika malili mais ba komi ko bebisa kombo na ene makamungo sangatina. Si réellement pasteur wana ayebinga bien ninga zotala ngabo. Toyebani Chikompulu aza mwana na ye ya molimo ya sa père spirituel na ye akoki jamais contenir je dis faux et archi faux na déontologie ba pasteur batanga théologie ba yebi ba prêtera serment na bango comment mondimi na yo soki aye ko s'associer na likambo yo zo likambo mondimi aye ko s'associer na yo au publier yango na niveau ya télévision et ça bien té raison pour laquelle on a ça et toujours ça va mentir il y a un moment battu on ressemble la tête na suite ba pasteur aboé na lobby boé ben mission c'est pour ça là qui comité ya bana kitambo comité d'artistes to sola kiango to poursuivre motonyo surtout ozo bebisa kombo ya Chikompulu na ba fausse information likambo nini komete eboye tala ndenge yozali na ndenge yazali papi kakol olingi komete etina nini tata na nga alingaka te bato oyo bakomisaka motoki ya bato vino na bango bongo mwana tata boni boye papi kakol nakopeselo rapport epai ya Weranson yo nakanisi olingi oloba lisusu watanabe moto na tembe nakanaki kobenga o kizengi te mais kizengi yokangai na ejete tosepela ndamu ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango esanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistolet eloko nini esanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangama kataka na sokolaka bilamba ye akangama kaka na yo moko vraiment solution déjà ezwama ti solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire nani otraité faiblesse sexuelle hémorroïde solution la soir tomate Napoléon bongo kokate tono talo kutu Maxi Bio Café nazongaka mwana Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai rien à dire podium Napoléon pakalo yazongi mwana tomelaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bandeko tomela yango bona santé na biso ezali Banadine
bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site assez moko. Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Santé, joie, bonheur, ce sont les vœux que nous vous souhaitons pour cette année 2020. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, merci de nous renouveler bien sûr votre confiance. C'est votre adresse préférée, Africa Info, et moi c'est votre humble serviteur Franck Stemai Dissouka, et qui vous sert toujours avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de volonté, avec passion. Nous sommes là qui est pour vous amener bien sûr toutes les informations possibles, la bonne humeur, la gaieté, la joie et pourquoi pas aussi le divertissement. Mais avant tout, vous savez que nous sommes en deuil. Nous avons perdu l'un des nôtres, bien sûr c'est Chico Mpouloulou. Mesdames et messieurs, des interventions continues, des réunions continues bien sûr à Kintambo et partout bien sûr où se trouve la famille biologique bien sûr de Chico Mpouloulou, mais également la famille professionnelle. Et tous les artistes comédiens sont donc éparpillés et regroupés bien sûr en groupuscules parce que nous avons trouvé une solution pour les obsèques de ces grands artistes qui nous a laissés. Mais sur ce plateau, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais recevoir l'un de ses frères ou encore amis proches, mais aussi son réalisateur. Depuis qu'il a été artiste, comédien, artiste, musicien, il n'y a qu'un seul réalisateur qui connaissait bien sûr ses œuvres ou encore son fonctionnement. Il est avec nous, il a des témoignages à faire, mais également un peu en colère parce qu'il y a un pasteur, bien, le père spirituel de Chico Mpouloulou, qui a fait une émission et un peu qui n'a pas tenu de propos pas bien sûr en mémoire de Chico Mpouloulou. Il est venu bien sûr faire son droit de réponse et c'est permis bien sûr dans la presse congolaise. C'est Christian Tsikou son nom, il est là avec moi. Bonjour et meilleur vœu Christian. Merveilleux Franck Stemai, vraiment en tout cas Master Langai, n'a fait ma sincère félicitations. Merci beaucoup. Parce que au stade Boulou vraiment très kitoko, très posé. Merci. Nzamba Baksasu et Belé Zanga Kiko. Merci beaucoup mon frère. Toujours dans Mawa, toujours la fête, il y a Nouvel An, mais nous avons vu ce mot dans Malili. Ce qui est vrai, toujours mais là toujours lié, mais à un moment donné, il faut penser à la paix retourner. Et si il y a pas si bon, si il y a pas mais moli monaï, nous avons essayé de récupérer déjà. Nous avons annonce nanga aux ali moko, il y a ba ami d'enfance naïe, mais également réalisateur naïe. Des fois artiste et comédien, qui a mis qu'on empruntait bien sûr schéma, un nouvel schéma bien sûr. Il y a musique. Yo quand on a réalisé un clip naïe, sketch naïe qu'on réalisé. Ndengeni bonne ko va na Chico Mpouloulou. C'est vrai, bon moi ko ya na même pas fiston ça ko ya les alandeni. Parce que bien nous sommes na Kitambo. Bon, Chico Mpouloulou c'est vraiment un ami. Mon émission na Kitambo za ramoké hein. Kitambo za moké, c'est-à-dire bana Kintex, bana quartier Lisala. Dans le quartier Wendy, tu te rapproches. Dans le quartier Lisala. Ok. C'est-à-dire aussi. Biso Kintex. Côté Belge, Batongara Kala. Ok. C'est-à-dire que tu es bani biso na biso. Il y a un moment, tu es dans Baba Leboy. Chico Mpouloulou, c'est un frère de nous. Aouti, na makamuneka Libanel Banda aye kokota na groupe Sai. Et pas groupe Sai, aye qui na titre ya Congo ya Champagne. Ok. Dans la côté, dans groupe Sai Champagne, c'est habité. Champagne, on a vraiment et simbaté. Mais on a fait ce rôle. Après ce rôle, mais quand on a un rôle à Kizeng, mais quand on a carton, Gino la soso pembe. Trésor Kounié Gendoba. Chef Ngoma Orlingoma. Je m'en vais à côté de Sam Kota Wenze, tu peux dire Pouloulou. Pouloulou. Ah, c'est bon, ça va. Nengo jouer rôle. Jonah Loka n'est pas à la bande, il faut n'avoir un Pouloulou. Au combat, c'est comme Bandela. Il y a un combo Pouloulou. Habité, il faut ce qu'on a tenu.
Ola ta ma marque mo lokwa ba kizengi mo pokala to yana kizengi mo kota matadi mayo na ka interest to nemenge adiko. OK. Anola ta ba tenir au polo lataka. OK. Ça que akei soko luka ba même tenir wana apesier ndomona ki polo abandi ko sala na ye lelo oyo et sala eninga zanelo. Très bien. En même temps à l'époque vous avez réalisé à groupe Sai. À l'époque, j'étais réalisateur et caméraman. Tout ça qui m'a monté Frida Lusala. JR Lusala à l'époque Raga. Ça c'est à l'époque Kadiombo pardon, à ça les groupes naïe. Biso takenga na camarade proche Fiston Sai Sai. Donc ça dire à part ma théâtre dans toyé bani ne totamola ngai orli djinu la soso pembe trésor kunike na ado jabir to notambola bongo. Hier na ça les groupes ya théâtre to soutenir ye ngapelo ko na ebeda makamba media kala tongo puisque moi j'ai fait 20 ans na boulot yo. Ne ba ma media tongo toyé to chema boko. Ndé place to cela sous communion ya makasi na Sai Sai na ba pololo. Alors, lelo tozonga tobeta nion sauté oyo boleki ça à l'époque parce que histoire vraiment moulaye hein photo sur lango ni ne ça là que parce que je crois yokango ba producteur à un moment donné il fallait pas tourner Chico pour le Congo. On a ce qui à longo de groupe Sai avant que évoluer na banzonzing banini mais yo tango après avoir kolongwana groupe Sai est-ce que vous continuez qu'on a ba relation na ye kolongwana ya Chico Pulu na groupe Sai et ça qui est vraiment passé bon moni na monde d'artiste et ça na réalité nango nous sommes des techniciens mais tout travailler bango en collaboration. Très bien. Chico Pulu tango accueilli bon et ça qui ba décision na ye biso ba autonosa na ye et ça koto landi koto ya bon ate ya ke simba te ngana sama kamunanga bon akendaki na ye bana ko évoluer makambo na ye tozaki toujours à bonne relation to kutanaka to partageanaka to talanaka c'était toujours comme ça sans arrière-pensée nous t'apprenons chemin na ye yo tika na groupe Sai ngana tika na groupe Sai bah pas ko tika na groupe Sai totalement Sai tant que ami pour le ami je suis là si on a un service il y a Fiston Sai Sai na ozala présent si on a un service il y a pour la benga ya pour le mettre le mot na kina sali et ça longo sans arrière-pensée parce que à ce moment là na certains na ngai ngamo na zaki le seul monteur et réalisateur. OK. Alors to que des scores normalement les cambo dina to qui na début awa tant ba artiste ba bokisie est-ce que je suis comme pour le comment qui muto ba souci yo muto wa ipena proche na bango et début ce côté wana pour izolo matro to mona ikutu ndeko na biso moko modéro ameka un peu ko en tout cas tchai na monoko talo ba clairement c'était vrai que je suis pour comment muto ba souci après avoir que ba producteur ba ça les réunions ba aligner sur le film. Là moi j'ai dit non totalement c'est faux archifaux. Chico Pululu ko quitter groupe Sai a comme déjà star azana 16 na makambo na ye ça il faut le dire. Chico sala makamne na kata mokilo ba wera batebeli ba lukai po wasana Chico Pululu makambo. Chico longo na 16 na ye akei to sana promo les kana mboka na biso ya promo ba producteur na kata communauté congolais to ba producteur ti s'il faut le dire. Lelo to sola et ça na artiste bele ba so de la cause de ba producteur ba ça ba fanti belé so ba ke ba producteur pesa Chico Pululu mu Congo là c'est faux. Chico zaki acteur moko asa talentueux a combien na succès na ye ils a le quoi les solo ya deux compagnies avec bon ngana ye le quoi pas Frank Stemai na proposer au contrat yo senga caché na yo bon so caché na ngana ko futa oté est-ce que tu travailles ensemble? Non, c'est ça modéro le baké ba négliger que Chico Pululu en tout cas là vraiment place sur la zone di mangoté na ndimiangoté parce que Chico Pululu azaki tout le temps na bandeko na ye abane ko tourner et que ngana sana ba film ya Chico Pululu ti ya kufina na bimité. Oh. Ah moi après to elle on me sorti ça 20 à te pousse. Avant le 20 à te pousse. Kasi ya wala ngana enayo ai na yeme ne sana elle pousse moi on. Moi yo tamba boza kizengi Pululu. Mutalu ka 4 pouces 24 pouces yeyo. Aye nango. Na bien so to mo no ma ante man so mususu ti ai to elo tangani do sa tu no te mukiri misiko ko kana no te misone o be para biso so ka wote me o so tu ba mo me na mi ne o bagi olu avec ata poso to mo no ma so mususu ti ai
Non, petit à petit, petit à petit, 6 heures, tu as ouais, ça qui sont gros, papa, laisse ça. Ah, bon, si là, là. Maman, yo qui est une mengana java. Nana fanala. Nana, papa, ça va bien. Vous le dites, vous le beaucoup bon manga java. Le balabilla. Moi, je l'ai pas sabi nous nous sommes. Même sabi nous gambu, même fina. Oui. Nous devons réaliser. Oui, nana ba film ya Chico Pululu, ti akofina na bimité. Bana ba négliger. Azana talent makasi, papa. Azana talent ya nzoto. Bino na kitambo, comment il peut mo kosekaye, comment là c'est faux. Moi na kitambo ko seka Chico Pululu te. Na kitambo tala ba star rebelle te. Na kitambo to à part Fiston Sai. Chico ninga kenyi. Vena sono nota la ko atika musique. Robert Kokota atika musique. Vena biso nani, comme nani Juna Mombafu atika musique. Tangina so nani. Wa côté wa musicien, ba artiste. À part ba joueur, bazate. Tous en a passé. To perdre élément mon gazaki plié à makasi na kata République démocratique du Congo. OK. Yango tozole la kaka. Alors, côté Mususu to que ne trop but na moni et pas frère nanga Alvin bien na PCM beauté. Nous les futa kaka. Ayambi pasteur Ernest Ozagi père spirituel. Ayambi Ozagi pena père spirituel ya Chico Pululu na Djino là. Tant que Chico Pululu a motema mutaki na téléphone à Chico Pululu qui pasteur Ernest. Mais à passer aux aveux que Chico Pululu a qui mutoba kisi. Tant que Chico Pululu a motema pasteur mutaki na téléphone, c'est faux. Mais parce que ben manozo pasteur moi. Non. À part madame. Non, on a ma pasteur zane de quoi Pululu. Ah, ça c'est une fausse information. Ça qui était. OK. Franck Stemai. Naza vraiment kanda makasi. S'il faut le bango devant la télé. Non, ils a pas si comment on a dit qu'on a vu ça assez sika malili mais ba komi ko baby sa kombo na ene makamungo sangatina. Si réellement pasteur wana ayebinga bien ninga zotala ngabo. Toyebani. Chico Pululu aza mwana na ye ya molimo ya sa père spirituel na ye akoki jamais ko tenir. J'ai dit faux et archi faux. Soka saki mwana ye là entre guillemets. Ngana okena point moko. Si réellement Chico azalaki mwana ye ya molimo akoki jamais ko tenir ba propos ko tenir na émission ya Alvin. Et ça bien té. Na yebité na déontologie ba pasteur. Batanga théologie. Ba yebi ba prêtera serment na bango. Comment mon dimina yo soki aye ko s'associer na likambo. Yo zo likambo mon dimina ko s'associer na yo au publier yango na niveau à télévision. Et ça bien té. Raison pour laquelle nga makambo na omona ngo ça et ça toujours ça va avantir. Yango moni ba télé ba olingo ressemble té na suite ba pasteur aboye. Na otanga comme on était puisque na se plein souté. Mais tamso lo baki yango pona ko non. Biso to na passi. Wa kufa za biso. Lelo batebele ba la Chico. Kasi kizengi yo kangai. Na gente, on a gente pas. Ngana ya. Dima oyo zali tata ko pambola oanga na tina nini? Omani ngana na nenga ba ingénieur. Solo. Yo moto zali na bongo ya malamu. Yebisa oyo bongo na ekoma na genou. Pululu pa kufi. Après un mois na lobela Chico Pululu. Mutazate hein. Chico kufi lelo a commis star au dimat. Il y a battu tout internet. Mutu to c'est l'émission na ndenge na ye a ce titre à mamiki. Pourquoi pour Chico kufi. Qui muté mabe boza bandoki. Ce qui le pasteur wana a cette émission wana. Nandi on a biso Aveline na chaîne na ye. Na ko pas citer dans l'émission na bi pasteur on appelle ça quel respect. Abi on a kitambo. Asa mona kitambo église des na matadi na se et le matadi de comment na Kivula. Batutu ba yebié. Je pense que na kata Congo tona promoko la majorité ya ba congolais na kata ya mboka na biso 50% à kota makamba YouTube. 50 matala YouTube té. Mais sur ba landelo ka bon na batu ba yoneti bata kitambo bo siplene souté. S'il faut le dire. Akokolo be loka bon té et surtout na monté be loka Chico Pululu. Et ça participe mawa. Ça vous ça comme moué. Aya basambela. Abenga ba basambela fallait que pourquoi pas tango amona makamona ayibise ke tango Chico a vivre bien lekina TV tango Chico a vivre va kufa lo bien monté. Tango mota kufi beaucoup de ba prophétie
bokomi na makambo et suki wana te et monsieur Salami pa Aveline Pende sala ba analyse na akombe ba magicien pourquoi ko sambwisa kombo ya ndeko na biso azala na malili kuna azo souffrir na kata malili to na mawa na bakundi ete bino ko bimisa makambo lokuta makambo buzoba na lobi boye ben monsieur se bosala ki comité ya bana kitambo comité d'artistes to sola kiango to poursuivre mutunyo surtout ozo bebisa kombo ya Chico Pululu na ba fausse information. Bon ça va passer. Papa, ça Moussa Nzambe quand même. Frank, a Moussa Nzambe na boité. Mais na que le monter. Oto ba médecin ba signaka serment d'Hippocrate na bango balobarani. Ça dit mutuso okangi mut na sida. Faut qu'on publie. Na on est comme infraction. Et ça le quoi ba ça Nzambe. So mutaye pa na yo. Ba problème biso ça nango. Gardons pour na yo Nzambe na yo. Mais pourquoi na niveau à télévision yo que ne le papa modèle bon. Chico na famille hein. Azana baninga azana ba collègue de service tango solo ba Chico azaki mutakisi wana ozo ba kiser tout artiste comédien artiste comédien boté na makambo merci mais makambo ozo comme moi muké compliqué hein est-ce que ozo mona te que muké ku Chico na kete mais bato ozo ba ke liwe Chico bizarre naturel te bato muso ba côté makambo parce que au mona du jour au lendemain ba problème ozo continue ko bima. Bon, bah promesse continue ko bima, moni mutne sera kofi makame bima kaka. Oui. Yo na selo monte mo Chico azaki vivant. Na mona lo bela Chico. Mututa. Biso to yeba ke to souffra na e, to na banzala, to mela ba castel na biso to vante o sola to partager. Pour kofi lelo, ben information comme ko dispatcher na ndenge nango. Chico Pululu paix à son âme. Master nanga na ebi très bien. Na passe na kozanga, azali toujours esprit. Liwa eza pona moto nyonso to eza la seule chemin eux que memabiso na lola et memabiso na lifelo yino na mona te ko vandi ba hotel mo bimia mutabeti ba kwa ya kofi pourquoi ce que mutakufi kaka lelo et comme kaka asimba kikisi moi je suis contre de ça mutakufa liwa nzambe sala raté après c'est là c'est pas Chico ko takufi liwa bien ya pongi bon biso to kokufa parfois c'est un avion parfois un accident parfois place mo éviter alali akufi Nzambe antapesa ki biso Chico asepeli ko za Chico to botongo ba kabalti et ça qui to communauté na to kundi muweite mais longa la solo bana bato Chico za na ba famille maboko wana nezo koma koma ba titre ndenge so ezo sala ba publication le kota boko samba nango. Alors une autre information ou encore rumeur aux circulé apparemment bino bana kitambo bolingi fiston ça pousse na matanga Chicoté. Est-ce que c'est vrai? C'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. Frank Stemai, Mastalanga, vous allez vraiment mettre l'information à succès. Là c'est faux. Là c'est faux. Fiston ça essaye à sa papa et pour Lulu. Mais nous avons diabolisé auprès de la famille. Bon, au moni, la carte matanga mutamutera na problème na ele. Ndara makambo na ele. Fiston ça essaye à sa na promoter na pour Lulu. Tous à chaque jour na matanga wana. Oya kufi azaya biso. Oui. Avant de bailler Chico Pululu wana pour aller créer un groupe sai ndé bat bailler Chico Pululu on s'en a promené pourquoi et en plus et ça na mona mongo te kitambo azokane na sot artiste moko bazala kana chaque jour hier il y a le tout ça une réunion to yokani par rapport à programme ya matanga ba menesa kinani ba nous ba yaka wana parcelle ba Chico Pululu et ça parcelle au CC ndoko ta tout moment na ba famille na ba maman ba yebi Chico Pululu ba yebi sai ba famille yebana na kitambo to samuke to yebani ba famille en face ngata na lo ba makambo na passe pourquoi ngana yebi famille Chico Pululu très bien na yebi moi sina Koko très bien Koko za sert na nga depuis kala mais na passe ba musuba sala ba titre à lokuta à propos ya Koko makambo solo ba et ça passe mingi musuba sala ba titre à lokuta ba soka bana bala ka sabana Pululu Pululu akufi ce ka kufa kité benga lo makambo te mitema mabe mitema mabe botika za bien te tokuna mongo inanu mais makambo ya na sima bo sentir oh mais ce bon mo pas nga kanda monte ko résoudre to na kanda biso ba habita kitamo to na kanda to père de mutebele na makambo moko to père de star to père de camarades ndeko famille pour que rozonga sauter mais bino bato bazolanda biso bo sala ka bakabala lokuta c'est mort ya moto akufi
nabi na kotelemela makambo na tina suka na kotelemela ngo tina suka bato ba osala makambo na osala toujours contre pour que ça bien te oyeke lelo Frank ningo sabwe na solo moko ndenge Afrique Info ya na succès bwe so nzamba suri tant par contre yebite okufi ba boto makambo ebele est-ce que bato so balba yo simba kiss menga na yebiango ngana to nyoka na makambo télévision hein muto yebite amona lelo ayeba place yo utité Frank Stemai ngana pesa ko félicitations na yebiso aux vrais soldats combattants comment la chaîne kitoko be vandi ils a black té mais l'obité comme susu Frank Asimari ici prochaine mata batamokili balobaki amwana raté balobaki amwana raté yango biloko yo ngana bina kote mais nango tina suka mais beaucoup pardon beaucoup ba tunyo so na ndenge nini parce que vous trouvez pas ba ndenge na e ba musu baza na poto ba musu ba sur place to koyeba ba tunyo so na ndenge nini batu oyo bazo sala ba interview bango na monde internet des places to kozula bango ça c'est une information oui. Chiko Poulou a la famille élargique, a la famille biologique, a la frère naé, a la bande konaé. Alors, tant que vous avez sa réputation à moué, kolobake azaki na bakisi, o esprit moko yaki, sentinelle la fongoli porte, maman comment escalier, c'est fort chiffon. Nana bi pas Chiko Poulou la bande. Y compris Baptiste c'est bien côté. Non, parce que on témoigner ndenge wana. Papa na maîtrise ya. Est-ce que Chiko Poulou a la sentinelle? Ana sentinelle té? Est-ce que Chiko Poulou a dans le étage? C'est faux. Moi je te dis c'est faux. Mais révélation on Nzamba pesa ki ozo mettre en doute. Révélation Nzamba pesa ki est nengana séparation qui pasteur Ernest excusez nga tangi kombo ne pona beso tanga kombo na été soka le gars na nefo na ninga ba TV apesi révélation na loko la tango mowe ya kufi fala bomba mpona ye secret. Obi falo bango de son vivant. Oui. Mowe ya kufi ndo mission en plus de la télévision. Tu sais combien de personnes battent yango? Oui. Monde entier. Tu sais combien de personnes va commis qu'on traiter d'artistes congolais que basé ba magicien va takisi. Et ça qui te communauté, artiste bana ba famille, bana ba ndeko, basala ba maman. Parani na recevre moi na yeba otangi na makambo kisi. Et ça qui te communauté. Tout ça na respect d'abord et ba mort. Oya kufi, les lois ndeko na biso. Na to kondiete hein. Il fallait baser la taille inanée. Mais très tôt comme ça, c'est ça qui est côté. Christian Antikou, je pense que vous avez moi Kanda, nous avons mis au point dans le Camboy. Mais est-ce qu'on va réunir ça dans Makuna? Nous avons dit est-ce que vous avez un compromis pour le programme Bob Sek? En tout cas, lobby compromis, nous sommes souvent qui lobby. Lobby, tu as une réunion lobby. Bavé Masumu, Bayaki Nandé na bango bata NTPC. Côté pe à côté bata bomoko. Bayaki pe Nandé na bango. Côté pe ba groupe mususu ni ba comme groupe artiste comme belé basalaki et mon nous vivons na basalaki oui basalaki wana ba eu décision moko corps tout ça levé du corps le 9 janvier pour to kuna le 10 exposition aux ala comment to ticket en place exposition bon les habitants qui tambo balinga matanga sana na Vélétron par rapport ya ndiko na bango et ça peut m'abêter mais par rapport to na période bambula faut tout ça analyse faut tout le place mon que auto coller la moye atambule beti et déranger motuté pour moule ko beta na butu et ko beta pe na moye des places to tika na yango wana mais pour na lever du corps jour corps ebima et ça le 9 na le 10 donc confusion à tout amito ba yango wana auto sala ki réunion lobby. Très bien, je pense que vous avez éclairci par rapport au programme Babsek qui est Chiko Poulou donc le 9 janvier 2020 ils ont levé du corps de Salema tout ce que na toyeba et c'est tout exposé en haut et bana qui tambopé baza libre et puis baza na droit et à couper sa point de vue na bango concernant place ba lande ko na bango baza la paix et belé ba ko rendre ba hommage à Souka ndenge et sengeli alors Christian Tikou tomo ke na Souka je pense que nous yaki a ko sala biso mise point to comprendre vraiment que zaki moko ya bande ko to ya baninga il fallait que na les gars na pour tellement mingi merci moi le gars bango basanga ba abonné belé yango ta tel bongo belé ponga mna benga kiyo merci na benga kiyo puisque na oka muté mesukinga to na pasi mgoto kunoti kambongo kuna ba mombe ba sala ko bombe pululo bana basala ki to zaki mukia pour comprendre pululo ko kende et belete ba kotika la kocha ba pati pa mwasi na ekoko hein lelo to mona mutu nsu camarade ya pululo nde kwa pululo ko pululo sala na malili to tchena libolo père et ça la bien té
Ngazo appelle ya mort à Poulou na 5h du matin. Nazo appelle à Poulou na 5h du matin. Na ndimangote. Na rappeler le numéro benga y yambate. Na bengi Ginola. Ginola dimanche wana tokutana tokabwana eba 23h. Ginola ya mangaite. Na bengi Fiston Saisai ayambite. Na bengi Orlingoma ayambite. Na ko benga master nga héritier cardinal Luanda ayambingai. Yaya ndeto zapto na Batista tozo kita rapidement kitambo Chiko Pululu akufi. Wana ba 6h. Na vanda boye 40 minutes na mone motozani ni ba quelques jours. Olandi to soni na téléphone lobi na ngwa va kufa wazaki na kitembo benga ya ndenge nini ngazale ba tournage place susu nana kitembo fa to mwana c'est na ba tournage pe mais ndeni makambo ya pièce aussi c'est ba montage pour to sene pièce mo asuka na vandi na ndimite na sa prêter na tongo na komi kwa mutu na moni quartier yindi mai na makile silingai yango na kumisaka mingi liloba oyo nzamba tsana mosali na biso ya nzambe frère Patrice Musoko kolala kola mukeza bitidité Chiko ndimangi teke kotikala na 2019 matikali elo shuka kofi mais tout na biso bezali ngane zo zela biso soki batulo bazo tiola matanga ya matanga Chiko Pululu basepela omwe bombo kotikala libanga na mokili mais batika ko bebisa kombo ya mowei au poison au kisi na boyi yango makasi en tout cas ça c'est faux. Il y a entre Chiko Pululu et son âme na vie de loin batu balobi moi mingi et le kongo yango folo tout ngana éclairci batu balanda biso OK les jours Chiko Pululu akufa batali boso bakomaki na hôpital à Monkole c'est vie de loin image moi ça que c'est circuler que vie de loin ngasi wa bunda c'est faux vie de loin nga bunda na ba garde de sécurité il y a morgue. OK. Pourquoi? Il y a pas quota, bazo boya ya quota. Ayebi si ba bien. Bino bité akufa za Chiko Pululu. Azaki émotionné pasi muninga ba saine ba tembele, ba tourner ba film belé, akufika a belité, subitement kufi. Raison pour laquelle au moins qui vidéo là asilika ki. Mais quand le vidéo là Chiko Pululu ba saine na. C'est fort Chiko. Non. C'est fort Chiko. Makamba lukuta. Ba image na ça on a repéré yango. Mutaboya ki azate. Le problème c'est que ba garde sécurité à morgue. Ba zo boya ke Pululu la kota et pardon vidéo la kota ne ba ninga msusu. Nde vidéo solo ba bino biteko za Chiko Pululu. Akomo silikela ba garde wana. Ndete yo pekisa ba ngonde ayo kota azaki vraiment émotionné, azaki bien té na mawa omona mukolo azolela. Batu batika ko changer information. Chiko Pululu abotamaki obi ke mukolo mutabota maka azaka la seule personne ou abotami azolela to yotel azolela bon pardon mutusoka botami azolela bato yotale bon sepela les jours mutabota maka mais les jours mutakufaka azaka la seule personne ou azolela te mais bato yotale azolela c'est ça la détresse de la mort batu batika ko confondre makambo liwo ezapona nzambe Chiko Lolo ke lobe ke zalanga lobe ke za cameraman na biso lobe ke za l'antenne et ça passage obligé à tout le monde batika makambo wana ndenge to sala kabe mutu sala ba problème na ye yo ka sini to na kata Afrika na Congo batebele ba kenda hôpital te to ke na hôpital oui to ke na hôpital soki oyo ki passe oyo le kana kata nzoto yebi yango botika ko bebisa kombo mowe munda mutakoza na ba problème ya famille akoza problème mususu ba choc on est sur les mutema asali crise na butu o ba médecin ba na biso eza crise siko ngana longa maloba ma médecin na la no ba oloba jamais botika komba Pululu s'il te plaît. Merci beaucoup Christian Tiko pour la mise au point au stade de biso na nyo sur le moteur bien sûr il y a artiste biso munene Chiko Pululu tout mina suka un dernier message des programmes d'ailleurs au début surtout zaki na ngote. Merci beaucoup pour le passage na yo en tout cas bon le banini parce que tout est là tout le ça fait bien qu'il va douleur ali mais après tout rendre pendant de la hommage programme ezali boye le bananga suka pas vraiment ya suka mais na go senga mingi bandi ko basali bande ba diaspora bo sepela na Chiko Pululu a sepela saki bino lelo azali suna bisote et les alamu mingi tout ça na besoin de soutien na bino même de loin même de près aza ndeko na biso lelo akei
totika Congo information sur Congo ya Moui. Makambo nyonso tout bazo sala bino na internet, na ba magicien, na ba pasteur. Ngana lobi na bino c'est faux et archi faux. Botika kolanda makambo wana. Shikwa kufi tokundaye ape mana kimia. Pona bandeko na biso ba congolais, ba artiste, to ça bomoko. Oya ke asa ya biso a ngasa ki réalisateur na e na nozo mo di fra na e ngashiko kabila nga bilambe bele temps auta nga point noir après ça ngela mba mais lelo azali susute totika na komba moyi na ko profiter na cette occasion oyo na féliciter bandeko na so bana ngola o bazo sa matanga zozo Luanda bamba sa matanga kuna na Luanda Pati Luanda ba sala matanga na lo ba organiser obsèque na Blandine na Blandine Luanda ba sala matanga na ndeko la ngai héritier cardinal ba sala matanga parti ya Luanda bande musu ba libanda na ba poto ba sala ba sala matanga en tout cas félicitations o ya kufesa ya biso toki jamais ko bungisa image na ye na saluer passant excusez-moi na représentant banga mon sponsor privé Chantal Tiku yepo yoka passe ya pour le yebininga ndo ya na parler pa na ngai pour na to sane ba bolo na biso. Mon privé partenaire Bristaline Mwamba, Rachel Rey na à Londres, mon pire vieil Adrien Kilembe, Pichou Biongo, les Javanais sito viens na Kati, le nom peut se moto bete pour na ça on a passé nga mukwana silité na passé no kwa kei, n'tapé sanga moi 10 francs on a tira na poche na lia na vivre na famille akei. Inch'Allah. Merci beaucoup Christian Tiku. Na passage na yo, bisope et ça biso plaisir. Pour nous c'est comme information là bien sûr il y a l'antenne Africa Info. Merci également à travers le monde. Je pense que point de vue ils ont ébellé concernant bien sûr Chikompouloulou, mais ce qui est sûr tout battre la mémoire naïe tous à l'analyse même parce que jusqu'à la preuve du contraire notre commune de Gonabi sauté alors nous faisons les cas vraiment qu'on aurait mémoire na été. Merci également naba abonnez-nous sur Africa Info naba to ba d'Arabie so ba soutenir Arabie so mingi José Moulumba le Bogard de Birmingham au thème béni Moulumba Ipenda Barcelone maman na Heaven. Mais également merci pour la première dame de Lausanne, Moté Mavien Absogo Belisha. Ma parent à Ridge, on dit l'ON n'a pas comme les autres. Désolé la City London. Spère au sol les messieurs le président. Alain Dynamo, le surprise agréable, Bogart, c'est la poche. Alain Dynamo, également, je pense à toi. Merci également à Yaouli Mouchen, le code mondial. Et puis, je pense aussi à Désolé la City London. Et puis, Gauthier Mascotte, mon vieux, le boss idéal. Noël Okitomiste à Uptown, le Neva Give Up. Bino Nyoso, Bonaki, Chikompouloulou, je pense, vous êtes tellement belé. Manu Sakombi, 20 ans de métier. Enregistré en Zambie, les descendants de Yakwele Kwele. Bino Nyoso, je pense que vous allez, dans l'attitude Karamoko, ils ont l'attitude de Yamata, on va rendre de Rabiso, dernier hommage. Merci également à l'équipe technique Ozengalina, Oyasungi Biso, na ba image. Et puis toute la grande équipe d'Africa Info, je vous dis comme ça, merci et surtout bon an 2020. Au revoir et à très bientôt. Oh, on a déjà bien là, c'est tout 6. Ali le zoki na ngobo manga. Loko nyongeza nga mitata yomoko. Te uzinga di pa pistolet. Loko nyongeza notice. Ba contre-indication izate. Oh, ce que yo mela kabilo kama be? Yalo oui. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango. Au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na soko na kabila mba ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. C'est notre faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Raison baka. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Tono talo kutu.
Maxi Bio Café nazongaka mwana. Maxi Bio Café ebongisi libala na ngai. Bien à dire. Podium na podium. Pakalo yazongi mwana. Tomela kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio Café original. Café original. Bandeko tomela yango bona santé na biso. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,